Salut la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. De nos côtés aussi, nous allons très bien, nous allons super bien. Dieu fait grâce. Merci à tous les abonnés de Miss Elongation. Merci de vous avoir abonnés à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Ça nous fera énormément du bien. Je profite à souhaiter joyeux anniversaire à mon grand frère Prince Elonga. Et 1000 baguettes motema ya grâce matiti depuis Canada, Juliette. Joyeux anniversaire à toi mon grand frère. Joyeux anniversaire à la fille de maman Célia Moufo, bébé Elikia, depuis Maroc, Rabat. Que du bonheur ma fille, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. Bandeko tokokota na sujet na biso mbala moko bandeko na ngai. Makila ya mama Charlotte eza makasi bandeko. Makila ya mama Charlotte eza makasi, nzambe ya mama Charlotte aza na bomoi. À faire pardon, le panier circule encore. En tout cas bandeko na ngai bozwa makambo na loyenge te. Mutu nyonso tu aza na posa akota 2023 motema polele. Bokanga mitema na bino te bandeko, bofungola mitema. Botika kwa endurcir mitema na bino bandeko, esiko saki mutu mabe ni kiti sanzamba otombola yo. Ndenge nini ka magai lo mama fongoni nzela ya kosinga mama Charlotte pardon. Pardon ekomi pai. Okuna ye pardon limbisanga ye, ozaka mwana mama nanga limbisanga okuna pardon. Boza ebele oyo fu bosinga mama Charlotte pardon bo ebele. Mais lelo toyeli sujet ya mama Charlotte te. Lelo toyeli sujet ya honorable député Daniel Safou. Bandeko nanga. Poni Congolais azaka na dignité te ata oza autorité, oza autoritaire moko boye, dignité ki bon monto ya te. Yango ba député on ba pesa bino ki grade ya ki député na loyenge. Ete poto ya bien, poto ya kitoko makasi. Ba pesa bino ba grade yango ya ki député na loyenge. Comment un autoritaire comme Daniel Safou insulte une maman? Donc, na Congo ndenge ezalaka wana la liberté de l'expression ezalaka te. Congo liberté de l'expression ezate bandeko. Sozo mona mabe koloba te kangaka munoko pian. Mais non. Toi quand même na régime à Mobutu te ezaki dictature. Non. Toza na régime à démocratie ou eza liberté de l'expression moni mabe loba. Daniel Safou azaki kolekana na ye na nzela. Mama moko be avandaki liboso ya porte ya lopango. Alobi na Daniel Safou abi yo ozo liaka mbongo gouvernement pambe loko malonga pozo sale yate. Boyoka honorable Daniel Safou ndenga saboli mama wana. Azo fingi na kabundu. Kabundu ya mama na yo. Kabundu wana ba Congo elingolo bani. Kabundu sope kabundu walesa sope kabundi ya mama na yo. Daniel, un député. Un député, eza nangota député honoraire te, que oso longwa député, o tira non libre ko saba n'importe quoi lingi. Mais député au pouvoir. Non, faut bopé ça Daniel ça vous punition. Kanyama c'est. Nous t'avons comme les années. Ouais, Gérabino. Nous continuons à parler ma comme les années. Comment papa on coûte les années yango nzambe? Papa on comme les années comme kimi. Papa, faut ça triage. Baza ko mérité ko za ba député te. Longa on gradué na pardon non. Longola pardon. Parce que un député, une personne autoritaire peut pas faire ça. Non. Kabundu wa mama na yo, kabundu alesa ya mama na yo. Yo Daniel Safou. Toka non Daniel Safou ndaza ko finga kabundu alesa ya mama bato. Apo toko ya lisusu bisika sengi pardon. Tout finalement ni maman no penza. Mama no penza. Mama no penza. Fola no.
sotelo na kota na lupango na tumbo na lupango zoba eyo unda mère Ronia ozala ngai unda mère Ronia bundu wango nde lingolo bani kabundu wa mère nayo osumbila bilamba kaka na miso ya bato mama nase na ngeloko te yo mpesi no nyama yuma nyama na biso so na miso ya bato na mpe tokude te tokima na bilamba te oyo yo mi fo ozala maniere papa nasalilanga eloko moto ka nde bosala na badepute na buyilo siko babuyilo ka sikoyo petina mon frère nana otina yumanyama mekaji mususu mboka nyama okangela so ndaba nana wayiba osala tayumo iyalie afaliza kitia mamano nyama soki ndaba nani yango ozokengela so nana so bayibaka na yo osalaka ngai nolekala ngai beto peut-être mwana bato batondi 3 minutes ebele naseti wana shido peut-être oyebaka no te si soda na shido nakobeto peut-être nazwi babango na tio na mbala suka yo ti mboka oyebinga te enakobwakelo maladi ka place wana te 200 francs maladi osambo mbala suka yo tufina o nyama mama no mpenza fokolaka muno nasotelo nakota kaka na lupango natumbo na lupango zoba nanaso oyoki yango wana chance vele na tongo l'esprit nanga pena yo lenga nasotelo kaka na lupango nando peto eyobi bilonga te otalanga te nake na bafront na guerre ukopela minwa bundu wana nde lingolo banini kabundu walesa osumbila bilamba kaka na miso ya bato mama nase na ngeloko te yo mpesi no nyama yuma nyama na biso so na miso ya bato na mpe tokude te tokima na bilamba te oyo yo mi fo ozala maniere papa nasalilanga eloko moto ka nde bosala na badepute na buyilo siko babuyilo ka sikoyo petina mon frère nana otina yumanyama mekaji mususu mboka nyama okangela so ndaba nana wayiba osala tayumo iyalie afaliza kitia mamano nyama soki ndaba nani yango ozokengela so nana so bayibaka na yo osalaka ngai nolekala ngai beto peut-être mwana bato batondi 3 minutes ebele naseti wana shido peut-être oyebaka no te si soda na shido nakobeto peut-être nazwi babango na tio na mbala suka yo ti mboka oyebinga te enakobwakelo maladi ka place wana te 200 francs maladi osambo mbala suka yo tufina o nyama mama no mpenza fokolaka muno nasotelo nakota kaka na lupango natumbo na lupango zoba
nanga so yoki ya mwamu comme ça wana chance vele za tongo l'esprit nanga bena yo ngala sotelo kata mpona ndo peto yo bilonga te otala ngata na kena ba front na guerre uko bena minwa bundo amer nde sekisa ngai bundo amer no nyama eza wana nino nini on zombe Donc bandeko na ngai, si je comprends bien, honorable Daniel Safu azaki na koleka na ye matinal kandenge ezalaka na bagarde corps na ye mutu moko bavandaki na porte na balabala na lopango moko boye atumboli Daniel Safu alobi ni ka bajar moka bango bata politiki baolia mbongo apamba baosala eloko te etu bandeko Daniel Safu jour wana lamuke na ye na satande toyoki nga na bino ndenge bundu amer efingami awa mais étant que personnel oyo oza autoritaire okoki kolekana na balangage ndenge olekani wana te bandeko na nga quand même respect na grade na yo moko nanu fo pesa ngo nanu respect parce que Daniel Safu balangage oyo bimisi ya omona kofinga babundu ya bamer ya boye. Je pense pas que un jour soki o postuler o comme président aux à l'accepter hein pour vidéo éthique à laquelle vidéo éthique à la Daniel pas Daniel Safu biso ba chronique fille na kuta na vidéo na bendi un libonné pour na tika na ko yamba we rajibe fali héritier soki xy jamais oh yamba soki nani jamais never. Daniel Safu fingi babundu ba mère kuna nga na kuta na vidéo na ye bien que ça la part des choses analyse parce que ici c'est la tête bien faite ici na kati ya mise elongation la tête est bien faite ici. Est-ce que c'est correct na une autorité lokola lokola papa Daniel Safu obimisa ba langage ya boye na munoko? Je pense pas. Même si mutu ana lobaki na yo qui que ça ce soit lobaki na yo okoke kolekana na okoko bimisa ba insulte makasi boye te, c'est pas gentil. Et pesi feeling te par rapport ya grade na yo na ba langage obimisa na yo ekete. Namona video mo babetaka Macron Bata. Papa moko abetaki Macron Bata. Macron afingaka bundu mère ya papa wana te. Bandeko. Video musu namona ki papa moko ba retraité azo déclarer que pension na bango mbongo na bango bapesa bango eza mukie foko maichela bango et tout. Oh, a sololi na président à l'amiable afingaki Macron te, akangaki kolaki Macron te. Pourquoi l'homme noir bozalaka na agressivité na kati na bino? So likambo ezali oza na raison oza na tort oza na manière ya koloba. Okoka pe kozongisa ndeko wana o alansaki o parole moko négatif osepela nango te ozongisa na nzela parce que tu es un homme intellectuel. Daniel Safu c'est un intellectuel. Parmi bateau mito et salaka Daniel Safu poza na kati. Mais kota ba langage ba propos teni na yo bimisi na population mais non papa ok loin makasi na yango na bandeko na ngai esilaki bongo te bandeko. Donc makila mama Charlotte eza makasi donc à 2022 oyo mabenyo surtout etikala na 2022 2023 penda soko koti kaka na makambo te olokaka so olokaka te yo simbelaka bato bakenda kolokata ata rideau tant babimi bake koloka yo fongoleli bango rideau babimi bake baloki tant bakoya babengi yo ali yo ofongoli porte bakoti balali so pena penza muto pena oza na motema ya nzambe akela
oyo ayebi kovanda na bato oyo alinga kimia te olingo kota 2023 na mikumba te décharge toi soki tu Daniel Safu autorité aye kodécharge mikumba ebongo yo ma youtube na pa youtube oyoka pardon à Daniel Safu kusenga bolimbisi na baninga na badepite bolimbisi na bango kusenga bolimbisi na baninga na badepite kusenga bolimbisi à toute la nation entière mawa bokela ngama mawa oyo tosengaka nzambe mawa nanga mpena kosenga bino bamama mawa kaka mawa nde naseli olimbisa ngai na likambo oyo ilikolata mboka mobimba bakunda ngai bakata nga ndambu olimbisa ngai eloko eleki bolimbisa eza te nasengi bolimbisi kusenga bolimbisi na baninga nanga badepite kusenga bolimbisi à toute la nation entière mawa bokela ngama mawa oyo tosengaka nzambe mawa nanga mpena kosenga bino bamama mawa kaka mawa nde naseli olimbisa ngai na likambo oyo ilikolata mboka mobimba bakunda ngai bakata nga ndambu olimbisa ngai eloko eleki bolimbisa eza te nasengi bolimbisi Tout le monde a tous un problème. Voilà bandeko papa na biso député Daniel Safu asengi mawa bolimbisa ye asengi mawa bandeko na biso mobali alobi awa moi je ne peux pas accepter le pardon de monsieur Safu que je soutenais beaucoup mais là il m'a tellement déçu comme jamais un député national oh non bozomona ba retombe bozomona ba retombe bozomona le pardon libère et le pardon montre la grandeur morale d'une personne. Nous te pardonnons mais ne récidive plus. Récidive plus sous ndenge papa l'accès déjà ezaleli na ki yeye. Ako récidive papa na ngai. Boki français ne récidive plus. C'est-à-dire kozongela lisusu te. Bozui moi français bato ba français bato maele na Congo baza comment on connaît Antoine alobi Daniel le pardon c'est une puissance qui libère mais ne récidive plus kozongela lisusu te. La diversité de nos parlementaires est aussi une richesse. J'aime bien les types, mais il n'est pas le seul à décerner, à déconner. Excusez. J'aime bien les types, mais il n'est pas le seul à déconner. Beaucoup le font, mais sans caméra. Laisse-la tranquille. Yopé. Beaucoup le font, mais sans caméra. Nandengeni. Kasi ya kole libère, ye ba filmer. Ba tike tranquille, muta fin ka bundu ale se ba maman ba tike tranquille. Un député ndenge zana na intelligence intellectuelle nyo soto azalanga na mutune afinga ba mama kabundu ya mama na yo yo moni yango bien peuple congolais pas azala ndenge bozala ba mwele ka bino ba peuple congolais bino pardon accepté mais comme on dit dans nos prières pardonnez-nous comme nous pardonnons au prochain. Merci pour cette humilité honorable. Souvent, il agit sous la drogue. Mais la drogue. Et que souvent, il agit sous la drogue. Et que finit ses effets à Zongi Mutu. Oh, Jesus. Honorable, tande ba potio. Souvent, on agit ça quand on a cette drogue. Ce qui drogue est sili au Zongi Mutu. Si vous avez pardon, c'est-à-dire aux Zongi Mutu, vous avez pardon. Le pardon n'exclut pas l'oubli ni la sanction du droit. C'est un récidiviste
Eh, bato ba français. Yo ka ba français. C'est un récidiviste et député de la honte. Il doit être sanctionné et subir la rigueur de la loi. Bato libone basengi ba récidiviste les députés. Oh, Kofi Olomide avait raison. Quelle honte pour la nation. Un député comme Daniel Saf n'est pas digne de notre pays, mérite des sanctions. Lui vraiment, un député sans manière ni respect, il doit quitter le Parlement. Hey, wolo, l'arrogance tue. Ce qui te faisait prendra trop la tête, te sera enlevé et tu subiras la rigueur de la loi. Tu es immoral, indigne d'être considéré comme un responsable. On te pardonne comme des chrétiens, mais on doit te punir parce que nous t'aimons. Et Daniel, un impoli inné changera jamais. Il faut le mettre hors état de nuire. Félix devrait suivre son exemple d'excuses, de ses excuses devant le peuple. On te pardonne. Ça y est. Il n'est pas sérieux. À quoi ça sert de pardonner quelqu'un qui va recommencer la même bêtise? Azamutu yaba kwiti. Hey! Daniel, le monde est poti yo. Nous avons ta drogue, nous avons ta bakwiti. Tu seras puni incompétent que vous êtes. Un député sentimentaliste. Wolo, olo ngwakuna, trop c'est trop. Mbasu elanda yemoko. Mbasu olingo boake la mundu na 200 fois babie landa yomoko. Un député national qui dit que nako boake la yo maladie na 200 fois. Cher ono fouati. Il mérite d'être sanctionné et arrêté pour les injures et menaces. Député ya voyou, député ya Sony, diamba en action. Daniel, tande ba potio. Oh, peuple andengeni. Les pardons, oui, mais cette nation mérite mieux à la tête. On ne peut pas avoir de personnes comme ça à la tête du pays et espérer à l'excellence. Que la justice fasse son travail. Daniel, oya kolongwa no député pamba. Sorcier, oza zoba ya député Tintin. Angaye, okotabi tikande diamba. Tikande diamba, c'est tout. Congolais batama boma basé belé bandeko. Ce n'est pas tout. Une sanction doit suivre et un procès judiciaire pour injure publique. Nous ne voulons plus vivre dans une république bannière. Vous n'êtes pas les immortels. Ce n'est pas tout. Une sanction doit suivre et un procès judiciaire pour injure publique. Nous ne voulons plus vivre dans une république bananière. Vous n'êtes pas les immortels. Les psychologues comprenaient les différentes situations. Donc, Daniel a tout. Daniel, au moment où personne n'échappe à la loi. Tu as dépassé les limites, mon frère. Diamba honorable, matolo, voyou, wolo. Tellement le temps passait trop vite, je pouvais vous dire juste que rendez-vous décembre 2023, lokola bino bokanisaka ke bozama yele koleka peuple congolais tokopona bino lisusu te. Wolo ba peuple bafungoli misu. C'est pour cela j'aime la parole de Dieu ne ment jamais. Orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Batata zozo boyoki. Ndeko na biso alobi, c'est pour cela j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment jamais. Qui dit l'orgueil
précède la chute et l'humilité précède la gloire. Oyo eza na nga batata Jojo, batata Jojo. Yanga batata Jojo boyebela, boyebela, bosenga pardon. Tan. Batata Jojo, boyebela, bosenga pardon. Batata Jojo, boyebela. Oui, tolimbisi, mais tu dois répondre tes actes. Oh nana binare arrête mama bafundi Daniel Safu wolo il était sous le bombé Daniel tande bapotio va demander pardon publiquement à la personne que tu as insultée puis dédommager là après qu'elle aura porté plainte pour injure publique et menace de mort. Accepte aussi une sanction exemplaire du Parlement à ton encontre pour délicatesse et compliance à prononcer des paroles répugnantes. Ba français ça ouais, ba congolais pour vous amayele à prononcer des paroles répugnantes. Ngolobani wa dictionnaire. Voilà, il y a un dictionnaire tout le canal répugnant tout et ngolobani. Nzombe. Les pardons, oui, mais tu dois être sanctionné parce que ce n'est pas une première. Tu as menacé un journaliste de mort, une autre de la tabasser à l'aéroport. Tu fais la honte de notre pays. Oh, wolo, tu mérites une sanction fermée. Congolais Bokele Mawako, il plaire pour ses monuments. Il plaire pour beaucoup m'appelle bien à sauter. Beaucoup m'appelle bien. Vieux, ba sokola ye na mai ya kamuna. Voilà les retombées. Mon alobi vieux ba sokola ye na mai ya kamuna. Voilà les retombées. Vuluzi. Na bengi yo 3 fois. Que le pardon soit sincère. En plus de ça, tu dois changer et prendre la mesure de tes fonctions. Moi, je te pardonne, mais cela ne peut en aucun cas t'épargner à une sanction. Donc honorable ozwi na sanction mbalaka to kana kite likola bundu ya mama na yo tala bundu ya mama na yo ndenge ke kozwi so sanction. Oui, on te pardonne. Cette fois-ci, change ton comportement. Sois vraiment honorable. Tu ne peux pas abandonner les choses là qui te montent sur la tête. Un voyou na costume lokola muta polimbula. Tu vas bien regretter. Oh, quelle puissance qui libère. Son éducation... Tala muto alobi. Quelle puissance qui libère. Son éducation lui met de côté. Mon peu bobata ma parole de Dieu, quelle puissance qui libère. Muto a raison, boyebi ka ko finga ya mabe mais oyo finga pour na sima nango komi o le pardon, c'est une puissance qui libère. Bo même ankolo moko. Mon peu bo même ankolo. Tika diamba mon jeune frère qui zengi ya boye azala te vraiment. Mutu nyonso akoki kozala na ye député na Kinshasa vraiment. Nzambe, bo respecter quand même aza député malgré lekani. Bino bongo. Vioyo okomisa nyonso maboke. Yen politique ya loyenge. Omemela biso avant le pouvoir bozalaka mignon et doux. Yen, je ne crois plus aux belles paroles. Katuka. Malgré cela, il faut aller voir le médecin au CNPP. Daniel Safu va voir le médecin au CNPP. Malheureusement, malheureusement, le fait d'être député, on vous appelle excellente. Ya fouachi. Daniel Safu. Peuple et boy pardon na yo. Talaba makambizo bima. Peuple boy pardon na yo. Tu peux pas faire ça.
ozaki zengi kwiti ya mabe papa tika kwiti tika diamba tika bombe yo fo olongwa ba sanctionner yo. Des gens pareils, quelle chance d'être député. On l'appelle aussi honorable. C'est la honte, mamba betomo nangoka na Kinshasa, aventurier. Kwiti eza mabe vraiment tika diamba. Même lorsqu'il est en train de demander pardon, mais toujours sous les effets de diamba. Eh, on suko yo député okenda komelaka diamba. Tani no ko réfléchir ke toke kokota mai na kikole. Toke kokota mai na kisuka. Toke kokota mai na matadi kibala po diamba na diamba bande onanga. Eza pasi pe mama bande wa commentaire leke belé. So tobito bando tanga wa pe sisa skoto. Toka ya suka pardon à Daniel bongo to kata na biso. Kusenga bolimbisi. Kusenga bolimbisi na baninga na ba député. Kusenga bolimbisi à toute la nation entière. Mawa. Bokela mama. Mawa oto senga kanzambe. Mawa na ngapina kusenga bino ba mama. Mawa. Kaka mawa ni na seli. Olimbisa ngai. Olimbisa ngai. Na likambo oyo ilikolata mboka mobimba bakunda ngai bakata nga ndambu olimbisa ngai eloko eleki bolimbisa eza te nasengi bolimbisi. Voilà la famille toki pardon ya Daniel Safou. Peuple boyi, peuple seni ba sanctionner parce que un honorable, un député, il peut pas se comporter comme ça na benjir public ya makasi boye kabundu alesa ya mama na yo, bundu ya mama na yo. Yo am Congo hein. Donc c'est grave. Population boyi pardon. Makila ya mama Charlotte eza makasi ezo continuer ko sala babi novembre décembre pardon de makam so osala ki moto mabe oleza ki moto beta ki moto mabaku ofinga ki moto finga ki mobala moto finga ki mama moto ofinga ki bokilwa moto ofinga ki yaya moto leki ya moto. La porte est ouverte pour na kosinga ba pardon kokota 2023 na mikumba te ndeko na ngai. Toyebite pourquoi année ezoko kosila na faire pardon toyebite nini bombami na sima nango kaka ndenge to kotanga na commentaire na biso balobi limité précède la gloire. Donc ndeko sika nyonso tobete ki mutu libaku bandeko nanga zala na courage wana ya kosenga pardon pour o se libérer hein pour ça la malamu mingi. Vraiment na lingi bino mingi bandeko. Merci beaucoup na abonné à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne même si ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Merci beaucoup. Ba fidèle ya Miss Elongation na pesibino. Ba merci. Ba gros bisous bisika bozali. Bazelonga chou, bazelonga lover. Na lela bino ya trouble. Ebi kande to kenda nango na kati ya Miss Elongation. Biso to sala capable des choses. Ni pour ni contre. Bien. Ni pour ni contre to zapo na mutute osali ya malamu to eto beteli o maboko bravo félicitations osali pe ya mabeto ya ofingo te po éducation na biso te to ya kotalisa yo esika mabe ezali de peur que lobby o changer ba comportement o changer ba tenue na yo o changer lolenge ya elobeli elonge ya lolenge ya kovandela na kati ya communauté po esala ka bien po to lingi communauté na biso ezala communauté moko ya kitoko, communauté moko meilleure, communauté moko excellence, communauté moko oyo ke batutong bazota la communauté congolaise babité, communauté oyo vraiment non, c'est une communauté à féliciter pour l'avenir ya jeunesse alobi ya mwana de biso to lingi mais obino boye la biso boye maté kité ki di biezonge tomboli esunga jeunesse te bandeko nanga voilà na lingi bino mingi bandeko tokutani mbala ya sima Beau s'abonner massivement. Abonnez-vous. Basabona kaka. Basabona kaka bandeko nanga eza nango ofetsa opesa mbongo te okima pe mbango te ozuka lisapi odobiki place bakoma s'abonner. Bandeko place bakoma s'abonner o cliquer ka wana so po lingi ozala brancher coller surmonter so ki to tie vidéo ya sika na kati ya chaîne na biso o cliquer ngonga wana o cliquer babenga ngo cloche ya notification o cliquer ngonga wana bandeko nanga de peur que vidéo nyonso to kotia émission nyonso analyse nyonso to kotia
eloko nyonso tu tokotia na kati ya chaîne na biso, chaîne na bino Miss Elongation o rataka yango te, ozala na temps quoi pour esala kaka bien. Merci beaucoup, bon week-end à toute la famille, bon week-end à bande de surtout. On se revoit à la prochaine vidéo. Bisous, bye, à la prochaine.